Salut à tout le monde, salut Nabiso, diaspora, salut à Congolais, salut Nabiso Nyon surtout, maman, tata, bilingue, donc Mbote et Belé. Lelo ezali dimanche moko elamu pour la montagne surtout. Eza dimanche moko et puis ça sera vraiment kimia. Balobi nzambe asali mokili na mikolo sambo. Mais na mokolo ya sambo, donc 7e jour apemaki. Donc lelo ezali journée au bisonio surtout tokendaka l'église, tozalaka na bandako, tokipaka mpe na baménage, na bapapa, na bana, na makambo ya mike mwa baréparation. Donc ezalaka journée moko ya la joie vraiment mpona moto nyonso surtout. Même na baoyo basalaka te dimanche ezalaka vraiment mpe esengo mpona bango. Pokanisaka esengo ezalaka kaka na bato oyo bakendaka mosusu misala ntango basalaka te dimanche. Donc bango bayokaka elengi te, elengi wana vraiment ezalaka ya dimanche ezalaka mpona biso nyonso surtout soki olamuki na ntongo obondeli otiki mokolo ya lelo na maboko ya tata nzambe epuis osokoli obongisi olambi bolie mo bacommentaire mo baréparation ya bamakambo ebele tozalaka nango. Mais bamama likambo leo nangi naloba eza likambo ya pasi mingi, ya pasi ezosala biso bato nyonso to nde tozovivre na monde. Mais mpona banda vraiment mpona kota na mozindo na présenter mingi mes condoléances na famille Dikambala ya badike baya auti père de grande sœur na ye na Kinshasa na kombo ya Siska o bayebaki mingi eza na kombo ya Siska Dikambala Françoise. Mais baninga na ye na quartier na ndenge bakola na ndenge azalaki wana na quartier D na Njili babengaka ye Siska ma Siska auti kotika biso na mokolo ya lelo na ntongo ya lelo auti kotika biso mpe ya sonam na kati ya libota mobimba mpe bazala mpe na kimia par rapport ya situation oyo auti kokomela bango. Donc toprésente biso Gozen Cinéma, toprésente vraiment mes condoléances na famille Baya Dikambala ya badike baya na poto babengaka ye Machinasu. Donc mes condoléances na famille dike baya oyo auti koperdre ndeko na ye ya mwasi kaka oyo bazalaka na ye na kombo ya Siska Dikambala na Njili quartier D. Bana nyonso tu ya quartier D oyo bayebi dike baya. Donc bakozwa message bakoyeba ndenge esika bakokutana awa na Paris na ope baza na Kinshasa esika bakokutana na Njili na 16 avenue 16 rue Kikwama na 2e quartier 2. Omoni komela pe na poto ezalaka na biso bokomika na bari me biso na Kinshasa tozalaka mikaka quartier nani avenue quartier me a na poto tozalaka mingi na rue. Bandeko likambo lelo nangi naloba boye nangi naloba surtout mingi mpona bamakambo ya bato oyo bazelaka avoir zwa décision surtout na likambo etali motema na ye oyo etali amour na ye oyo etali bolingo na ye bazelaka toujours bazwa décision na nzela ya baninga na nzela ya bato bayebisa ye te bongo te ma sœur bongo te mon frère
il faut kotika kozwa décision oyo ezali mpona motema na yo na nzela ya baninga. Et puis tolobela lisusu na likambo nde ezalaka bato balobaka ndenge eza wana se toboye na mobali nga nazongelaka mobali te, nga nazongelaka mwasi te lokuta. Ndenge nini oyebi ke ozongelaka mwasi te po omekaki te? Ndenge nini oyebi ke ozongelaka mobali te po omekaki te? Non, totika babiloko wana koloba, surtout babiloko wana eza bamakambo moko boye eza ba vie privée ya bato. Il faut pas kolobaka ndeko omoni elikambo nyonso to oyo ezomema yo ozanga joie kolinga te okamata omitika, parce que eza na bandeko mosusu omona soki azangi joie abeli motu. Kama makambo bolingo oyo ebelisa bato ebele mitu, omona pela moto abeli motu ase perdre quoi, azoyeba susu te, akomi kosala n'importe quoi. Omona mwasi akomi obima na bana mike, akomi komenace mobali mpe akomi kobima na bakamarade ya mwasi na ye. To faire attention, nyonso wana bazoluka moto a réunir bango, azongisa bango, mais moto azomonana te. Moto azomonana te parce que batu nyopa, parce que batunaki batu. Oh mobali wana asalaki nga boye, yo mwende nini, yo mwende na ndeni, yo moko musana onini. Ndeko foto tika système ya soki ozana likambo na yo ya bolingo, ubi olingo zongela mutu na yo ya kala, ubi mutu na yo ya kala lingo zongela pe mutu na ya kala, botika kotuna pa ya bato. Le seul ami oyo atikali kaka akoyebisa yo ba vérité, ezala ya faux, ezala ya vrai, o okoki kozala na confiance na ye, eza motema na yo moko. Totika koloba nga nazongelaka mobali te, nga nazongelaka mwasi te. Oui, ozongelaka te, mais ndongo ozongela te wana pona nini okoma kobima na bakamarade ya mwasi na yo? Yo mwasi ndenge ozongela te wana pona nini okoma kobima na bakamarade ya mobali na yo? Parce que ozali na posa ozonga, soni ezosala yo, ndeko totika soni. Donc nene ebise bino wana eza Fifi Miss Yolo, maman ministre. Donc Fifi Boussa, vous s'abonnez vraiment massivement dans notre chaîne Gozen Cinéma. Vous s'abonnez et belé et pour ça la biso malamu mingi. Ciao.